kanga kitambala page ninga nini na Belvi Kandi nini na mwana yaya bote naturel misaba comédien ya ba comédien vous voyez ba mémo na bango ba poser. Voilà. Est-ce que ça permet un responsable tu passes à la télé tu dis pour inciter les gens dans le bâton en français pour inciter les gens. Alors faites attention avec Mbondo. Mbondo. Binga no Mbondo. Ayo ka. Mbondo, abengo ya fanda. Mbondo. Binga no. Mbondo yaka. Vona ngayo ka biete ganga te. Mbondo, abengo yaka. Mbondo yaka. Nganga kamano, to belve kamano. To papel ma kamano. Voilà. Qu'être ni yo sali bon. To zonga non. To ke non, to be ta chaîne ni, to be ta page ni. Film ni Mbondo yo sala. OK. Ta biso ni. Voilà. Ya gola pas l'audacité. Mon minimum respect zala. Yo y a pas exprimé d'âme. Maman dit maman, maman livre Kabila Kabangi. Bino bo respecter ba tout. Yo PC autorisation à Kangisa Belvi. Yo za nani? Maleki na ngara isa sikiala pona Belvi Kandi. Bongo siko Batista za viera to kutoya na monde théâtre vie. Malgré Bola Moleke Belvi, ça va toucher Belvi dans tout ça. Parce que on a respecté tout, faut respecter nga. Voilà. Parce que tu en place mon na hôtel man en paiement, faut respecter ngo. Voilà. So respecter Belvi candidat. Bolokoko faites attention. Yo olobake oyebi Belvi candidat. Parce que tant wana yo zaka na bokote kuna na bokungu impela tant ba CDZ les quand Belvi quand ça succès. Félicitations parce que on doit reconnaître que oyeba Belvité. Parce que toi Belvi ça ba succès pas ça ba succès pas ça la succès tu le oyeba été maintenant na miniature notre akai. Voilà. Comment? Voilà. Ils n'ont pas cité bandeko bo continuer ko finga Belvi biso pe to ko lembate. Ya gola obano lo mukwa mardi to mukwa lundi. Poto bando sala eloko ngo kitoko to ko finga na. Donc bando finga so to kutana nzape to bundaka. Parce que ngana yaka na pikadili wana. So ngana za yo kimaka. Ya gola. Bazui Belvi ba télémission na victoire, bazui ya gola ba télémission na victoire. Ya gola. Banana ko finga no Belvi yango. Na filmé on otanda ba drap. Belvi ça un restaurant mususu. Ça ils en a ba chambre. Toujours parce que otanda drap kitoko. OK. Concernant toujours Belvi, ko traiter non ko benge Belvi de benge Belinda. Ça manque de respect. On mona ke ba to kangani beza ya gola. Voilà. Bijou la reine ba benga libela te ko yo yebisanga famille te vana mi balé. Ba solo la nengo to zana ze moto longola mwana na muke de famille ba vandi boye babike mwana biso ya gola atolongwa zemi ex no iselo pasi non même eni no bino ne bokena poso na poso to sola. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, merci à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Balandia, Jemima Ibele Télévision, pourquoi pas na TK Superfi officiel. Moi, votre humble serviteur, TK Superfi Maestro Maman, les chutes de du monde entier. Sur vous montons
na cadre kitoko tout ça vraiment esika ya malamu on a maître ça on donc ça mosala toujours kitoko par rapport à métalli voilà donc quand on dit les boulots m'oblige les boulots m'appellent les mêmes on fait photo que merci pour la fidélité au vous l'accès biso parce que vous vous abonnez massivement na ba chaîne na biso toujours TK Superfi officiel et puis Family Bota News oza et moko TK Superfi maestro moi la maman les shooter le mal du monde entier. Toujours dans l'émission Nabino, parlons de tout sauf rien. Donc voilà, la plateau, on a Rihanna Solé, ou la famille Bota. Donc on a un pensante que par rapport à Marambo Itali, ma propos teni à Yagola na Bolokoko et puis tout mon équipe président Nabiso président Batista Aleki pour aloba o sengele ko ba propos na toujours donc tout mon différentes émissions et salami pour na Belleville et Kandi la patronne Torniol déjà est film écrit par Yemoko Belleville Kandi la patronne après mariage civil Torniol donc maman azo lemba rekomate maman azo okoma toujours voilà merci beaucoup na bandego tout au bonsoir libaku yorona biso partout dans le monde entier, voilà. Pour l'exemple de Mikebi, la sélection image ya Gola, n'a fukami la façon dont a traité Belleville Kandi, Belleville mais Belinda. Donc a bien un combo na et puis Marambo tout ya Gola lobby mais Mikebi quand sélection élément na. Sylvie Bongo. Maman livre na ebi peut-être Kokokio Lobaké. Ex première dame de Congo. Elle me sous-soumoté maman lam. Et mes manamabe. Maman Olive, s'il te plaît. Sylvie Bongo, s'il te plaît. Basio Bayoki Sama Sonité, Lelo. Comme Nabine, comme Kota Nabouzo, Belleville paye les gens pour vous insulter. Et vous restez calme. Le rôle Nabine, Bofandi Kimia. Maman Olive, Sylvie Bongo. Nana Kofi, la Belleville jusqu'à fatiguer. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, Rihanna Solé. Bonjour, TK Maestro. Mon maman perfile, perfile. Esperfile. Hey! Biso ami bana kitoko. Epelele. Epelele. Mboko passe ça. Makasi. Makasi hein. Ah. Nzambe na. Bakanga biso journée. Ah. Tout c'est la gare. Voilà, tu as vu la comme on a vu ça, on a dit vraiment vidéo, il y a Gola, Bolokoko, la façon dont... Ouais, merci beaucoup. On a passé ma femme tout Balingarena sur les mots. Place, vous allez quelque part de pays, des milliers de places, vous allez passer une beauté. Et pourquoi pas honorable Clovis et Samba, Babi et Ratakate et Amalamou. Et pourquoi pas tout Balinganga, on a fait belle vie qu'on dit la patronne. Maman, comment, moi soit maëlle, moi soit sagesse, soit c'est quelqu'un qui va pas géningani. Aïe Mbandembu, Akanga qui tambal, pas géningani, nini na belle vie qu'on dit. Hein? Nini na mwana yaya, beauté naturelle. Misaba comédien. Il y a la comédien, vous voyez la mémoire na bango ba déposer. Merci beaucoup à maman Komi lisusu bokende bodonke. Na omona eloko je sala batu kanda. Ba yaka na ba sortie médiatique na bango parce que Belleville Kandi la pato na soko atie omona batu ba yi. Atie biso Torniol. Ta titre film. Torniol. 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 Eh maman, il est où ça là? Maman tu as battu ta lingala non OK. OK. Je ris. Tu ris? Nous rions. Vous rirez. Merci TK. Bitounez va répondre. Voilà. Bitounez déjà vidéo sur l'accès. Yago la vandi a fou comme une émission à l'obi na respect d'abord na ex première dame de biso maman Olive. Na ya na ngai ya Sylvie Bongo la na moni ya Sylvie Bongo na moni maman na Aisha Koko na pesi une mambo te place bozali que ceux qui bakangisi Belleville ya ko lemba ko finga Belleville. C'est comme muto azo finga bako kangete tango ministre ya mo finga. D'accord. Est-ce que la RD Congo te permettre de faire un moto, insulter un moto? Voilà. Est-ce que ça permet un responsable? Tu passes à la télé, tu pour inciter les gens. Dans le bâtiment français, pour inciter les gens. Alors, peuple congolais, bafan, non c'est un bafan toko mamaele. Voilà. Bafan vraiment toko mamaele. Et là mon oeil Sabino, média, vidéo koufate. Voilà. Et ote, kota ki mai, et ACDT. Voilà.
Et ça CD te ba okuta ça théâtre CD to remonter là on a YouTube. OK. Alors toi ba maloba to loba pour lobi na biso et ça biso nini. Voilà. Eh ya gola on décider. Mon minimum respect zala. Yo y a pas exprimé d'âme. Maman dit maman, maman Olive Kabila Kabangi. Bino bo respecter ba tout. Yo PC autorisation à Kangisa Belleville. Yo za nani? Tu es qui à ce pays? Yagola yo sala nini na mboka oyo. Oyo bangi te mukonzi. Yo PC autorisation. Yo za nani? Yagola ngasala nini? Afinga rabat na télévision. Azara ex mosino. Olobi? Azara ex mosino. Eza ba erreur à vie. Tala berère. Ah d'accord. Okozo erreur mongo bolelo akomi abanga ta bakonza mboka te. Vraiment. Abanga bakonza mboka te lake bake ko kan. Yakula, yebisanga loro nini oyo. Soki RDC ebi matali bande ya mboka mususu est représenté oya gola sala. Belleville Kandi aza artiste à mboka né à Congo, grandi à Congo. Belleville Kandi sali ba entreprise na ye na Canada te, na États-Unis te, na Maroc te. À salon na Air de Congo. Voilà. Restaurer eza awa. Entreprise na ba chaîne YouTube na eza awa. Voilà. A ba travailleur banakin ba congolais à 100%. Voilà. Comment fais-tu comment traiter le co étranger? Bon traiter Belleville le co étranger point. Belleville étranger, tu es de père et de mère. OK. De père et de mère. A servi mboka. Et ça na ba payaso ba vandi boye. Na médias ça qui na stress, ça qui na problème avant d'aller non bravo RDC. RDC bana ba kita ebele to moni ba ele méchec que attaque l'autre zu yango te coupe yango mais ba servir biso na terrain. Voilà. Malgré des penalty mais ba servir biso na niveau l'autre va total joueur moko za international. Congolais 100% des pères et des mères. Abotami pe na commune ya Suka ya RDC. O ba benga biso bana chango. Abimi ya tomboli. Ya golo salini ya par na mona ko na media o finga kabato zimulanya masango zo mela o zo geno te na kasa bofo o melo finga bato na plateau. Na structure ya musala o esengi muto o mela masanga na ba o sa plibisa masanga obeni. Ya golo faites attention. Pe na yoki place mo ya lo banini. Ya golo ngana mo anote. Moi j'ai 40 ans d'âge. 40 ans. Mais oui, j'ai 40 ans d'âge. Ça va encore zoomer on est long sans ride. J'ai 40 ans d'âge. Yagola, faites attention. Yo bien mon ngana koza mwana. Mwana na yo tu présent ngana bêtise yo. Faites attention Yagola. Bolokoko. Bolokoko faites attention. Yo koloba ke oyebi Belleville Kandi. Parce que tant wana yo zaka na bokote kuna na bokungu impela tant ba CDZ les tant Belleville Kandi ça succès. Voilà. Félicitations parce que ozo reconnaître que oyeba Belleville. Voilà. Parce que toi Belleville ça ba succès pas ça ba succès pas ça la succès tu le oyeba été. Oyeba été maintenant na miniature no takai. Voilà. Boza la mayele mambo ça là. Oyeba été moyamba Teresa kumiseke la patrona. Ta niveau sona yo bino na bino oseka mais oyeba été na ndimi mambo Davina Lobin tout le monde c'est famille Libota tout le monde est famille Libota sauf personne parce que boloko lelo vandi azima tamanaye na plateau azo inciter Belleville Kandi mais sona ye na biloko Belleville Kandi vidéo na ye elongine na biloko kata Belleville Kandi. Parce que boye bomona qui va passer bino espacité. Voilà. Ba mon niveau na bino na qualité na bino awa la famille Libota et simba te faut poser musika. OK. Boloko retrouver nos solutions na mamba bagolo akula. Koko satene ba kumiso ba benga comme lokuna okendo kete. Posto ça passeport ka siko. OK té, trouver solution. On trouver nos solutions. Faites attention avec Mbondo. Mbondo. Binga no Mbondo ayo ka. Mbondo abengo ya vanda. Mbondo. Binga no. Mbondo yaka. Vona ngayo kwa biete ganga te. Mbondo mabengo yaka. Mbondo yaka. Ngana kamano, to Belleville kamano. To papa le marque kamano. Voilà. Peut-être ni yo sali bon. To zonga non. To ke non, to be ta chaîne ni, to be ta page ni. Film ni Mbondo yo sala. OK. Peut-être ni yo sala et servant moi. Ponga non ta ka ba valeur en mboka. Voilà. Parce que ni à Congo grandi à Congo. Na botamia na koliawa, na commune Suka changu. Botamia. Mbondo sani na théâtre. Est-ce que tu vas filmer Mbondo joua? OK. Mbondo ça les loko to mi comparer na ba on comparer na ba charge à Congo le papa Bodo,
papa masumu on comparé na ba président Lomé yo on a posé ba tio c'est pas ça ça Dorcas soko moni ba débé ça le quoi ya bango benga yo bango ba ko sana débat ni banana ba Belleville na yebi bango te ngai ba lekela groupe tant yo Belleville en est ko jouer et pas ma queen mother maman na biso vie j'étais sali yo zaka nani pa na ye parce que à l'époque là de Belleville anda comment azaki da scénariste voilà Chilelo Alouki était comme un scénariste des prix oh Belleville aza ingrat par maman vie ce que ça appelle ma vie téléphone fa na média so côté de ça qui a loso toi quand sunga mutu eza bien faut benga na chaîne na jouer OK boza bazoba poani bondo oloba français on moi bien ba la maternelle mais oza oyeba mambolo baté ko sunga mutu eza te ka fona ya beteka zo jeans zo basket yo OK ko sunga mamsu na ndenge mambo eze belé te ka to bela atana kabele mo te na benge te ka nenu la muki bien voilà et ça lo bien mo bon maté très bien ouais oh batu bonde nini belo sa kabimbo ngako ya ngo teke yo mbondo yaka ya mona yo bolokoko yaka yo pecho ya buku ya gola yaka fia sala na bar yaka non boza mayele boza vraiment mayele soi-disant ce que bolingaka artiste na bino bolobelaka faut boya ka na ba règlement ça solide boya ka ba règlement ça solide oyo nango yo défendre na plateau OK boka ba débat mon terre à terre te boka ba règlement mo mutatali boloko oneti yo vraiment Dorcas soko yo yebi na yo Belleville te est-ce qu'il y a bien qui a Belleville $1 elongwe eza pasi po yebete tant yo na mbanda kade na kati o te faisait quitter voilà ba série wala ba TV ça pak ba msuba ba ola ngona pense ba msuba ba lokana maboko osala na oti OK siko etali biso nini pe ya biso nini ya biso likambu nini parce que ça ba parents bazana na difficulté ya sur ma TV OK ba parents ba difficulté sur ma TV mais quand la gola ba propos na concernant toujours Belleville ko traiter non be ko benge Belleville de benge Belinda et ça manque de respect on mona ke batokanga ni beza ya gola tangu yo ya eza nga so benga réel comme na ngati so ngo pesa ko tike la convocation faut que Maria na solide OK c'est mon nom propre longo la Riana achwa Belinda kombo na ye ya na nga botela ye kombo na ye bazui Belleville ba télémission na victoire bazui ya gola ba télémission na victoire ay yakula banana ko finga no Belleville yango na filmer no tanda ba drap Belleville c'est un restaurant mususu asa izana ba chambre tozo parce que otanda adre kitoko OK otanda adre kitoko tozo yo pas de problème tozo yo wano sa musala ko banga te tout ça c'est jalousie voilà tout ça c'est jalousie parce que bomoni ba age na bino ekei bo investir te bo sala eloko te bomoni mona mo ba mukia ye na o mukia zwaki ya mukia ya yibaki investir c'est tout. C'est tout à investir, c'est tout. Mais quand la yagola à l'objet que bijou la reine à comment na matita comment on l'a pas l'équinaïe na salon. Bon camarade les koufa. Camarade ne. Camarade. Na bien bijou la reine on l'a pas camarade to pas l'équiné. Ah d'accord. Oh ya. Bon on l'a pas participer parce que c'est ma sœur. Voilà. On a tala on mona banana mamboyo. So simbelinga. Ebe simbelinga te nazonga famille na ngaki pa ba camarade parce que le bi camarade otonganga OK vie eza bongo aza mutakisi te ba ka basanjela ke mbongo aza lelo amati lo ba kiti bijou la reine ba benga libela te sko yo yebisanga famille te vana mibale ba solo la nengo to ozana zemo to longola mwana na muke de famille ba vandi boye babi ke mwana biso ya gola atolongwa zemi ex no iselo pasi non même eni lobi no ne bokenda poso na poso to sola te ana tuni kaka na yo oza émission nga otunga bon limbisanso le mabe de otunga te maintenant tout le suka suka pesa réponse on comprend yagola yo moko no ndeza wana teka te ko sisa makasi na ex no pour mon minimum à respect ni la zano on a pesa ta ex no mais moi ko pesa te parce qu'il a manqué belle vie naleso erreur ya teka faut que soni pas parce que ngava na ya na média na insulter mutu no bana mutu na tata place na wuti o panga tata ex na yo agumba yo na kicha ba
Le quoi teka. Oh gumba bana kita bar, foutre leur chambre té. Mais na bar. Aseli batu ba kei na ba kei ba gumba bangungi ba so na makolo. Wapi bongi sa wala sa manga reswe baraka. Muna sa ni kamana ngai. Manga reswe. Kapka si po sa ka. Te na bar. Wangana. Lo ba wapi? To solo ba mutu. Te kasi la ba. Mutu agumi na bar même bon chambre boana ngoti. Na ba tu otala wala te ko zo mo chambre. Mais écoute, l'homme c'est ça l'enco. Mon bel monsieur so linga Emilio ya biso mata munoko betena gumbe kana kiti. Pe kiti zanga maboko. Ya gola. Siko muta bongo. Ovani bowe manke Bellevue. Bellevue oh ba jona yo sala ya salate. Amela bangi te, amela cigarette te, akota bar te, azala monsa ba musicien te, azala malanda te, atambola na osho na ba bute masanga na maboko te. Yo ngo se compagnie na muta bongo fe. Ya gola yo finga eh. Na ofingo kitoko. Na ofingo siko avec éducation na bonne manière. Voilà. On dit maté. Yo finge. So ça va moi so ça ka ban génique. Yo finga Bellevue. Tu fais ça difficulté à plante. Fille elle aussi ma ka pa na fille o yebi a pas pati ya choko. Fille mon lèvre ma bé. Yo ne lèvre boy. Fille lèvre ma bé. On a lèvre qui torote. Ba te kabino pe bo sala berere. Et puis que même moi so zane lelo yo ka kande. OK na ne poso na poso to la tabochi. Eza émission ngam na yambe na tunika to za muninga nga te ka ko bela belo pe na oxy pa utango te okena poso na poso to la ni ta te ka lo ba te te ka lo ba te ka lo muna ke na poso na poso baby no yambe no sa émission ngate te ka ngam na yambe no to ba te ka mama ma David candidat patron so c'est non te ka examen général po te ka pela ko konda ndoto seko kondo. Antibiotique ti lo mela kaga. Si ano sabone ko boneke. Tu na rien à soler to ko panza kan teke par moi mais rien à soler sortie médiatique. Banda to banda théâtre, banda to banda ko sala ba émission na to mona sortie médiatique ya président Baptiste Té. L'autre là to la mungi président Baptiste a legi na émission na ba propos na nyonso. Là, on le président Baptiste. J'ai larmes aux yeux. Pour le président Baptiste, Fiston Baptiste. J'ai larmes aux yeux, dans le niveau na yé. Bon. Quand l'émission, tellement la qui a pu na pongi, mais na moni vraiment permis mingi kena on te na invité sur deuxième émission. Parce que comment bimisa batutu, toye baba position na bango. Toye ba position na bango ba façon de parler na bango. Mais teka je manque les mots. Pourquoi? Je manque les mots na Fiston Baptiste. Même plus vite que quand moi. OK. Rien à soler. Alobeli Fiston Baptiste à ma belle média. À l'époque vous allez ensemble. Non même pas à l'époque, ce vieux se respecte beaucoup. Via dans trop dans monde art. OK. Naza reconnaissant. Petit le via outil Luanda. Via Elinga Koli. OK. Na vie faut que ça reconnaissance mais ya ngombo ni na que naissance nini. Oh teka, ezana tout le monde doit sortir médiatique na banto yebi bon na vie normale. Bazala bongo. Même Fiston Baptiste aza artiste o ya sans rancune. A télémara na bar atiki masangana ki solo la zongi. Amélie. Bilo monsieur ezarani intoxication. Voilà. Bilo monsieur ezarani mutamela ki aza sur le fait. Alors ngata que rien à soler. Dans la sac appelle vient no yambinga te fona yo ka vie. Pona ya. Na lingam ta sakana Bellevue te. OK. Ta kana bebe ara mama leki na ngara isa sikiala. Pona Bellevue kandi. Bongo siko Baptiste za vie ka to kuto na monde théâtre vie. Malgré bola moleke belé. Ça va toucher Bellevue dans tout ta. Parce que on a respecté tout faut respecter nga. Voilà. Parce que tu en place mon na hôtel mais na paiement faut respecter ngo. So respecter Bellevue candidité. Mais ndé ba to ba Bellevue candidat pesa bino wa mbongo bolé kana te voler insulter les gens. Oui, Bellevue candidat pesa biso mbongo. Ce qu'on a expliqué mais Bellevue candidat pesa biso mbongo ndeni. Parce que Bellevue candidat c'est combo, c'est makambu, c'est mbongo. Ngana na TV nanga. OK. Bellevue candidat na
Kandi télévision. Ana bella production. Et ça y est. À coach ba film na coach blonde. Rihanna sur la chaîne, Rihanna sur le TV. Te kaza na oyaye. Alors na rosala analyse au point contre la chaîne nga. OK. Tellement na linga belle vie, so mutu a démarrer mabe. Na ofinga mutu wana na démarrer mutu wana chaîne nga. Voilà. Pour ça chaîne nga. Munako ya nga, nga pe muna lobby. OK. Belle va pesa mutu mbongo. To moni mbongo plus pas lobaka. Parce que ton autre vidéo na moni ningisi. Batu batali et vidéo ke beti baka. Prochainement na ya lisusu. Tout monde essaie mida mamu international ba sala ba sortie médiatique ya mabe surtout pour na mona biso première dame na biso respect na ye. Mais tout le monde hôtel les gars de la télévision pour y niveau batuba comme un complexe. Non y bate. Mutoza bon bon excusez on a fini bien firme te. Mutoa loko e bosso non. OK. Oh ils ont ba famille mususu ba négligeable bango. Mais Belleville quand a sali film et vionnette a pesi bino valeur. YouTube e pesi bino valeur. OK. Lelo au finga première dame na mona ba sortie médiatique à boété. Tout le monde doit y acteur oh azala boy to zela bino o to yebi ke na plateau to ko mona bango te mais to ko mona bango to zela bino ne loko na boya te boyate mais ba président lomé faut que souke ba président ba sali mamba minene na mboko ba papel lombe ata mutu moko ayate mais pour na Belleville kandi to ndima to tika ata de pour na Belleville OK. Soto sike de na mokili batu ba mona biso lole beta maboko. OK. Lole ganga na bakake. OK. Lole ke ganga pour justice bien. Ya nzambe. Justice yana. Yango wana. Français deuxième bouyenga mikolo. Justice yana. Ya. Toko saka population mais toko ta justice nzambe te. Voilà. Eloko bomba meleke na maele. Voilà, merci beaucoup. Eloko bomba meleke na maele to ki maka derrière ngonga. Nous sommes vers la fin masona biso. Sous un message au lancer na bande ko tout bando partout de le monde entier message nous lancer na bango. Message ezali. Ba consommer ba film mais pas Belleville quand il est patrona. Voilà. Ba yoka ba message bien, ba yoka mamba kitoko, ba onyo so lingaka Belleville quand il est patrona na bandeli message oyo. Ndeko so za na numéro ya la patrona. Mama choma choma soko moni émission mo eza ya mabe tozaka ba porter parole toze belé bato baloba mamba Belleville tindali pas mutu parce que tambo tindali wana Belleville même toleka na média te yango soko sala bato baloba ke Belleville mtatinda bato yo zo tindali Belleville lié Belleville pas tali n'était mais ngana ki na tali ngana na répondre yo mona kana tindele Belleville lié sali très débat c'est que tali mtatindi maba yo finga OK neti nga na wifi na ndako natala nga partir de 23h wana connexion za bien avant na tête nga na zu nga so sengi na zo téléphone nga ti sengi na za nga yo te kala plateau na fina nga yo comment voilà ils n'ont pas cité bandeko bo continuer ko finga Belleville biso pe to ko lemba te ya gola obano lo mkwa mardi to mkwa lundi poto bando sala eloko ngo kitoko to ko finga na to bando finga so to kutana nzape to bundaka parce que nga na yaka na pikadili wana so nga na za yo kimaka ya gola yaka. Voilà, ayaka bobunda na bino et au sala vraiment kitoko. Voilà, nous sommes vers la fin masona biso. Mais ba ya gola nde ba batu mo ba na soli parce que ozaka na mwa musala saratola. OK. Ozaki longola soif ya teka. So ngai yel na minimum a respect na nga dans le cas na médiaté. Voilà. Parce que na bi batu wana basala baloba mamba mutu na oyate. Parce que bino bateka ba bien. Ngam ko mbada théâtre ko dobenga. Obi? Ko mbada théâtre ko dobenga na filmer. No basala ngate mko ba ko meka. Bulu misanga. Doberman. Le 11 mars, c'est mon anniversaire, donc vos souhaits, vos cadeaux, ça me fera énormément plaisir. Vos appels, et ça sera vraiment un plaisir. Moi, mon message, ça sera vraiment un plaisir. Donc, voilà, nous sommes vers la fin. NK, Mamour, Nankin depuis Paris. La maman chérie à moi aussi, la grande dash, maman Sakina depuis quelque part. Donc voilà, nous sommes vers la fin. Dédicace tout comme on a vu son ayo. Dédicace nanga na pesca na madame Teka Yagola, quand la soif na ye, vous a bien, salam salam bien, tanda badra bien, quand la soif ya Teka, c'est tout.
Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.